Bonsoir chers passagers à bord de l'avion. Nous sommes en train d'atterrir. Serrez vos ceintures car la RDC est une zone de turbulence. Le commandant des bords Michonoka aux commandes. Question time. L'heure de question. Ngonga ya Mituna. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Anzela ezate dele sage Maya microbe peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobi misabiloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. À bas le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le peuple gagne toujours. Question time. L'heure de question. Ngonga ya Mituna. Bonjour, bonjour. Voilà une émission Question Time. Question Time, le peuple d'abord. Le peuple gagne toujours. Le peuple souverain. Nasi bomoni bino moko plateau ya Question Time. Décor échangé. Bwebi ndenge na présenter Question Time. Ndenge na zaka na décor ya ngamoko. Mais le long de tobaki spécial. Pour la première fois. Donc il trouve qu'il émission Question Time et ça émission Moroboé et ça peut être émission qu'on m'a invité tes émissions à peuple biso nabino toza koloba makambu oyo pona kobongisa mboka na biso RD Congo mais lelo trouve que ça spécial pour to yamba ba maître volontaire o ba benga bato makasi o baza ko batela population bazo batela ba maman bazo batela bana. Yango momoni décor ya plateau échangé donc tu sabino Astivi la chaîne incontournable donc il tente au baraboué tout ça rappelle moi vantar net baluba plateau boé ezaka ba plateau mon onga na ba BBC kuna na ba Londres ba Grande-Bretagne na ba États-Unis d'Amérique au tambola Kinshasa mobimba okuta plateau boété okuta onga na France na ba Skyrock okuta on a ba BBC donc yango bomoni awa lelo Question Time mais aka ngamoko mais lelo toza na ba maître volontaire na ko yamba mo kalaté na ba nina ko pesa nanu ba bonsoir ba mbote bisika nyonso tout bozwami
o mabota na bino bana masina boza branché pour le loto kwa maître volontaire ya masina ya changu bangonde basimba penza changu basimba masina soki kuna mobulu ezalaka te bakulu na bakita bakulu na baokana te malgré ba poche mike bakulu ezali grâce na bino me ba maître volontaire ya ba commune mususu soki boza na posa boleka boya pe koloba ba doléance na bino plateau oyo question time le peuple d'abord le peuple gagne toujours et pesa melibinonde na lobaka règle du jeu téléphone est ouvert pour que tout n'a pas ba mettre volontaire ba question au bengi tango za ko benga diminuer volume ya télévision na yo to olongwe pe meni ya télévision na yo okay oza ko ka bien poto ko to boy interférence soko zo benga biso volume ya TV neza likolo tokokata yo vomi tozo ba pelte pour le lot ko pesa priorité na ba mettre volontaire yami balena règle du jeu na biso aweza ke mission ko fingate ezali émission ya force des arguments ndenge na lobaka ezali émission ya force des arguments donc soko za na argument obengi soko za na argument te parce que ko finga eza arme ya ba faible le lot tozo ba mettre parce que ba mettre ba finga kate ba maître pe ba beta kate ba bundaka pamba te po ba maître ba na discipline ba maître ba tchaka ka ordre place ba maître ba ali au moins ba maître ba mtu ba okengela ba musicien ba okengela ba politicien ba maître ba osala sécurité na mambele yango tolobaka ici c'est la force des arguments qui compte soko za na ba argument ya ko pesa o bengi na téléphone soko ebi ko za na ba argument te landa biso menalinga ka peka ka teke batu bovandi na ndaku bozo landa biso ngana zeke kwa forte eke kwa foro futa mbongo oya kotala ete ngana za ke kwa forte ayeza ka plateau ya peuple tamba fungoli téléphone yo obengi olobi ba argument c'est la force des arguments qui compte obengi opesi ba argument au contredire pe muninga mais ko finga muninga te a to boy ko finga chef de l'état te ko finga ba konzamboka te soki olingo critiquer to bako ko critiquer chef de l'état parce que biso to pesi mandat après 5 ans il faut aya ko rendre compte na biso que au sala ki nini o ko yebisa chef de l'état chef ozo sala bien te chef koto bongisa mais ko finga chef de l'état awa ezalaka interdit mais critiquer misala chef de l'état eza permis critiquer misala gouvernement eza permis critiquer misala ba député eza permis parce que nous sommes dans la démocratie. Le peuple d'abord, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Toko me la tena lombango na zako kota ba maître volontaire bokota na ya mabino ba maître volontaire bokota na kota moko maître volontaire oleki wa mbote eza makama mako vitala bakeni eza mwindu maître volontaire oleko vandi awa leka eza lelo eza mission na mino spécial maître volontaire non kombo nani maître patience Maître Patience le tigre. Maître Patience le tigre. Tu as mis Maître Patience, toi, il y a deuxième maître volontaire à Kota. Et on revend à Koto, toi, il y a un Koto. On revend à Koto. Et j'aime bien revendre. Il y a un Yozela dans le j'aime bien. Kokota nanute. Non, c'est comme ça. On va dire Maître Patience le tigre. N'a pas maître volontaire. Il y a un revend à Kuna, Kota. Toi, Mayo. Maître oh ma copie so maître volontaire les gars comme on a pesa combo ba on a la caméra pesa combo avec nos vanda ouais champion condor et sport ni king boxing et puis taekwondo merci king boxing et puis taekwondo maître condor toi ma deuxième maître toi ma maître volontaire tala ba ken ma confiance à somme le long invité soto bunda na plateau maître volontaire maître yosa comme nani nga comme champion aigle ça sport non pratiquement ni ça la jou terme ça combinaison à tous les sports merci mingi toi ma mutasuka maître bosani combo champion aigle yo vanda awa le long est spécial les apona bino nazo honorer bino eze sengo pona nga to ambi maître volontaire o aluki makambu kuna masina yeyo to lakisa kina asi maître volontaire bomona ki ba pota
o bakataki bapota heureusement za mobali so ayaki mobali te mbelelo tozani ate mbelelo ba maître baza kolela muninga bango maître ko se présenter malgré to stopesa ikombo yo za nani maître Mbia maître Kinkololo yeyo maître Mbia o boaki na ba face kakufi yeyo maître akufaka te maître a dessin animé maître Mbia yeyo maître Mbia yo sa sport ni na sala full contact on travaille full contact si les lopé full contact ka yango ezo continuer ko merci bien maître Mbia en tout cas bokoyi ko vanda sikoyo poto fumola plateau na biso esengo lelo na yambi ba maître volontaire tiamba la moko titre parce que plateau ya boena no ezalate nazo sala vantara baluba plateau ya boena no ezalate po awa il faut zala kaka As TV ozala ba plateau boye kaka okuta ngo na ba Skyrock eza na France okuta ngo na BBC plateau boye to émission na biso efungwami to yambi ba maître volontaire en tout cas discipline ezala mingi lelo na kopesa priorité na ba maître volontaire ceux qui robenga intervenir zala mukuse parce que tozala ba maître volontaire il faut ba expliquer mbote ba maître volontaire ngana sina présenter ki bino to banda na côté yo on se présenter au tali caméra ezawana on se présenter sport au salaka ti to retourner après na bandi mituna comme on a maître patience le tigre nous avons pratiqué un jiu-jitsu na banda yango banda bomwana jusqu'à cet âge que j'ai les hommes sala o na yebi na maîtrise to tangi pe ba classe et puis ceux tozali ba maître ba tout mingi ba kanisa ke sopoza maître na cadre sport oza voyou toza ba voyou te to bimi na ba famille parmi nous tous nous sommes là toza ba responsable ya famille ba père des enfants de ceux qui to yé na plateau to yolobela likambo etali oyo peuple to bandeko na biso bazo kutana na banzela na moment oyo tozoloba oyo toza na posa kimiezala na ba quartier na biso. Alors ce qui initiative oyo ya ba maître volontaire eza réuni c'est parce que to moni ba oyo baza na responsabilité ya kosala musala ndenge longo bani to yebi ndenge to benga la police bazo sala musala na bango malamu te to kokota na maître volontaire na yebi ko ngo que ne mo rapide zali kanda papa oui na yebi que maître na kanda bazo na maître patience asala jijutu to kokota wana po eloko penda bo elinde wana maître on se présenter. Merci. Ngakumbo nanga champion Condor, Lomami Apollo. Nasala king boxing, na taekwondo. Donc plusieurs de titres. Et l'autre il est qu'à mettre à lobby. Eza on a fait le même Kuluna. Donc nous avons dérangé mon cannabis. À l'époque, tant que nous avons 2010. 2009 tout le monde a eu phénomène haute mais tout surtout kaka brisque boy et loko et matipe comme na succès en partie ma casse na mboka na biso donc et comité na ba province yango biso attaque ba maître yango toye poto bunda to défendre et loko ici là donc mutu atambola ne loko na na kimia donc abimaki aina azota mwana mbongo na e na misolo na e azalez donc c'est ça. Merci ming maître Condor, maître ya kickboxing et puis taekwondo. Na tozana droite na biso. Maître on se présenter. Topesio Maloba. Merci au bozomo na Nintendo ike au maître Mbia Kinkololo na bino ya masina yeyo maître Mbia nazo travailler full contact. Ngala zali mwana OM chura o webi mboma chura mboma lembatable abimisa bana chura biso yeyo donc maître Mbia maître Kinkololo yeyo o boyokaki sango ya makambo ya MBT eka pona ko telemela eloko okuluna ezosala succès na RDC na mboka na biso pe soki bakonzi ya mboka basungi biso tokoye bandenge ya kosilisa ngo na 24 communes. Merci maître Kinkololo, maître Mbia yeyo. Merci mingi to succès na maître. On se présenter na caméra batuba e bayoza maître Kombo et puis Musalo Salaka.
Oui, merci pour la parole. C'est toujours le plateau. On a bien un combat champion Aigle Blanc. Sans majesté Boïka. Nous avons parmi les élèves, maître passant, si grand maître Abimisa. Nous avons la discipline Yadjou. Nous avons autre terme en combinaison de tous les sports. Nous avons facilité à se défendre dans le sport tout. Jou et zo permettre de se défendre dans le sport tout. Naza parmi élèves à mettre patience et l'autre est les candidats perdre choloba pour la mamoire Kuluna na Masina merci na ko tout mais partout vraiment Kuluna ils ont régné trop au moins la maman choteka azon na ndako boye ba quartier ba botoli moi papa ba to ti musala il y a ezako na ba papa ko to ba boto na ba saki na ba diplôme na kati pe ba mikana som sa ke bazali néanmoins to telemi vraiment toza vraiment kocha toza la ini po to si ça maman Kuluna o nde to na plateau lelo pona ko sona bana masina surtout merci maître patience pour élève bazali wana ina tuna ju ezali ndenge mona MMA to menebi kaza sija lelo te nenga ka to éclairci na eba ezande mona MMA to eza différent. Il y a une grande différence mon moké parce que le problème c'est quoi? Bah, certains maîtres n'ont pas discipline ou ils ont vraiment enseignement bien té va créer certaines confusions parce que Jiu-Jitsu est allé art japonais ils allaient créer parce que à l'époque bitum matin bandé ko bunda na guerre ba soda bandé se retrouver que ba bunda na ba outillage ba mbeli ba se retrouver que na ba mbeli se suffirte il faut une défense ou que mon ennemi a elio nzete a elio lichette a elio quelque chose faut défendre pour arracher pour nani bomaye ils avaient qui sport de combat ils avaient qui sport de guerre ça a été créé pour le guerre et ce sport il y a ba commando civil combat militaire na biso ne bazali qu'on appelle les policiers na biso ba faut pas la former dans arts martiaux jiu-jitsu et non le karaté na critiquer ba karaté mais puisque moi limite ezali parce que dans chaque domaine ezan e bandel pesa na suka mais jiu-jitsu ezan na suka te to kutana na yo to beta na papa makofi makolebimi to kangami na nzoto continuité jusqu'au sol et commis combat ya match gank combat ya sabotage donc là combat à l'arbitrage na ngweza fois adversaire à kufa. C'est ça les jiu-jitsu. Merci maître patience général Kanyama maître patience azali awa asala jiu-jitsu ba policier bazo sala désordre bazana ordre te bokoy ko so maître patience akoy ko former ba policier ko pesa ba policier ba lemba ba policier kuiti bokoy ko so maître patience général Amouli général Amouli osana posa police ezala former akoy ko sala persi personne civile mais na kati la police aza ko former ba policier discipline un policier face à la discipliné un policier face à la sport tant policier à le sport a kembi akoyeba ke awa moyena simba civil ezate ba mettre patience bazalo général Amouli général Kasongo mingi eza musala général Kanyama pour yenda zali directeur ya école ya la police général Kanyama bato babi général Kanyama bazona na biso maître patience azali awa akoyi ko former la police akoyi ko kene na ba parade ko former la police ko kimsa bango mbangu ko pesa bango mo technique to sengi pe na général Mbala ba maître patience balia ba maître Condor Kinkololo ba ko ipe ko former sous ba soda na biso na makambu soda ifaza la former to ko lobela ngomba sima na ko yamba on émission ko ko lobela makambu ya sport to me ko beta sete batu ba maître lokola bino bo pesa pe formation na la police mais na tchaka parenthèse na sengi na bakonzi soki bo wana posa ya maître patience bo contacter ngai na ko pesa bino ako former penza police ba policier ba lemba ka po basimba ka munduki ngamo nde na abo ekutu na ko beta sengi policier ngai moko kekele sportif et boxeur na ko beta sengi policier mais po bana minduki kaka yebi arme ezakelo msume bango bata juju che so yebe na arme bobiso boxeur ya likofi mais bata juju MMA batu ya ba sport wana akoy ko barebe arme abotoli opena na arme merci ming bon toko tapena problème eza ba maître volontaire
bandeko na asire lendi nalakisaki maître na biso maître champion biye azalaki attaqué na bakuluna j'ai dehors kokotela biso quelques photos rapides po tokokotela mituna otia biso mopanzi ozotia bafoto tozocontinue bafoto tiaka illustre bafoto tozosolola ndangi na tuna bamaître oyo akozala ayamba idée ya bamaître volontaire euta wapi eutaki na époque ya Joseph Kabila to euti na époque ya Fachi to eutaki ndenge nini soki bokozala na idée nango ya bamaître volontaire. Bon, selon nous, tout est très important. Nasi on a besoin de Kessima. À l'époque, il y a président Mobutu, qui a son âme. Phénomène tout ce qu'on a pour moi yangote. Ba parents, biso ba jeune à l'époque, toujours qu'il y a des classes, toujours zonga, ba phénomène on les a quittés. Au bima, aux peu tardif, au commandant problème exact. Papa outi musala to mama outi koteka akozonga na ndako sans problème. Phénomène oyo eyeko botama na régime ya Kabila. Joseph Kabila Kabila eyeko botama wana. Alors soki to koti na profondeur pour na ko vérifier ezelo moko ba soutenango onire na ba konzi oyo balingi mboko évoluer ti. Bango ne ba soutenaka kuluna oyo. Pour ça simple comme bonjour pour na comprendre yango. Parce que na bien ezaka misoto ba vérité pour mboke bonga. Poto yebi selon ndenge tozaki na information que batu ya PPRD bazali ko entretenir ba kuluna. Ko pesa bango ba machette parce que ba opposa ba sali marche atolo ba vérité pona ko bongisa mboka pona mboka arma tungula kufi pona mboka oyo maître muninga na bino maître nani Rossi Mukendi akufi pona mboka doki tokoiko mutu moko taza éternel ndenge biso ba information to yebi ezaki ba marche opposant so opposant ba osala bazoko pesa ba jeune ba oneko uteko loba ba maître oyo baza penda ba yebi non qui maître té o ba salika ba pesi ba machette pour na ko attaquer opposant o continuer maître ngala baxelo ka ponga la mtuya na ba vérité na ngalika mu ya ko bata maté. Alors tangu et comment qui continuer qui na période ya exercer sa pouvoir na ye ba koka ki ko sala pe fort ezali ba rompre yango et continuer te fléau wana. Alors aussi longtemps et continuer qui to mona ki ezana batu bazana main noire sur cet phénomène oyo tozo benga kuluna. Voire même il y a encore un autre phénomène où ils en a simanango peut-être ba kondi bazana très bien informé te bana wana ba komi ko créer oyo ba benga ka sous forme balkanisation ba komi ko créer ba territoire au monde na quartier moko ba camp séparé ba tu y a 3 avenues oyo bazana na droit à traverser 10 avenues oyo landité OEP à sud, est l'ouest. Alors beaucoup plus de victimes aux alabanani, paisibles citoyens, maman, ndeko, jeunes filles, besoin de déplacement, quelque part, au moins on a kangié, salier mabe, ainsi de suite. Alors c'est très grave. Alors ce qui phénomène ya kuluna oyo toujours bundana yango, to sena ne forte pour tout s'il c'est yango. Deuxième oyo bandi botama. Et deuxième balkanisation. Balkanisation. Parce que chaque camp, chaque quartier, bazana chef na bango, meneur de troupes, un civique, ayoka na ratena tel groupe, bango kuna so bakuta affrontement. Oyo bomonaka souvent babengaka ke kuluna yangambo, kuluna bangambo babundaka, c'est ça la balkanisation. Ce qui bakutani bazo welela qui devait être meneur parmi la périmètre wana momba. Alors fléau wana est très dangereux et qui cause insécurité total au ezali que on ne pourra plus jamais pour tout ça l'effort pour en maîtriser. Alors le rôle est bandé. Tu yebi comment faire parce que ça musala oyo tundima. To comment la solution maître. Voilà. To comment la solution na retourne popé sa solution na soutenir bino plateau ko za bino bobandoleka si ça je repesa maître Condor na éviter au baksa muke pour mettre ça lobi mingi. Avant de côté au Baksani, non mettre à lobby. Bon, au Baksani, que phénomène où on est mettre à lobby et puis, comme qu'on utilise na ba na moua ba mineur au monde na ba minuit na prince na ba machette pour nos kata bateau koboto là. Donc ils ont ça vraiment pas si makasi.
passe makasi oyo ezosala ke mboka na biso ezonga sima eza babilo lokola bakuluna oyo tozosengaka na chef de l'état bakonza mboka ba soutenir biso eloko esila na ntango moke donc soka bapesi biso tokokoma wana maître tokokoma nangi tokokoma pe eloko tovandeli yango maître bino mbale maître kinkololo mbiye na maître aigle blanc na éviter so boko bakisa ta moke poto bon bino na keneka mamo de maître sia lobby maître patience na moni yo ndo zu charge pour na place de discipline alaka yo za charge ya plateau a mingi question bando kwela yo lokwa de aba pourquoi na peso po de aba bi élève no alia donc ils ont l'accès na plateau a tobi que bino tout baba maître et y aura toujours moi tête d'affiche azalaka maître aigle blanc yo okota volontaire ndengeni pona sina yo bi début ya to yaki na posa to be banda ndengeni mais yo koma ki maître volontaire banda ki ndengeni no koma maître volontaire bon na koma ki maître volontaire na volonté na moro ne ba benga maître volontaire maître aigle blanc ta la caméra bazo mono na bala ndo digana ndako. Oui merci na koma ki vraiment maître volontaire na propre volonté na moro pardon via au mona ndenge génération presque on nyonso botama na bango te kola me ba sport place moro ba koma ba kuluna ko botola batu biloko ko zokisa ba papa batu ba mama batu kani na uta oloba mona mère mo cho sata wenze na ozonga ba kale ba boto biloko na vraiment et c'est ça qui nga vraiment te ndena loba ki pona koma na ranger ba to na te fona longwa na osanini ndena mona ki père na ngamoro wa former na mon sport maître patience na mona ki a s'adhérer na maman maître volontaire na moni maître mbiki kololo na moni maître condor bon et ça là vraiment bien pour ngapé nazala parmi bango po na bundela ba maman na ba papa o ba kenda ba sala misala mo bazonga ba air tardif to la to biso to ndima biso ra ko la libanda ba blora bongo vraiment pour na battre la population ninge na cédera bon. Merci mais bon maître Kinkololo yo comme maître volontaire ndenge e bandaki ndenge ka ndenge moko na maître aigle blanc ngai na koloba msala na ngai ki maître volontaire na bandi yango mwana muke na bandai kolinga bato mabete ngai kokola na nga vraiment na bandai kolinga na nga bato mabete ti lelo neti na yiki ko mona ki kuluna ezokola tozalaki na première génération to continue deuxième pe tozoko ma la troisième génération eza bien te yango tellement nga naza maître naza bande ko ba père nanga baza pe ba maître biso ba maître to tikali ko sala musala ote pourquoi ba fushubu ba petit moko bazokola lelo asimbi lichette lelo akomi kokata ba maman na biso ba papa na biso ba jeune garçon ba jeune fille o bazo uta misala ba ozo uta ba marché kozwa kosala bango mabe yango tellement bandaka la bomwana na ngara kokola na ngara bandai koboya mabe yango ngai maître mbia na lobaki na kosokipe na bakuluna yango tilelo nazo frapper bango yango question na ngeza boye o komi maître volontaire ndengeni est-ce que bon question générale est-ce que maître volontaire ba kena ko komisa to olamuki kaka yo moko na tongo lobi na komi maître volontaire ezaka ne maître patience. Tout d'abord, ils ont passé. Parce que, au moni, qu'au fan d'Aboye, au fan d'Andako, papa n'a pas bima kendeke musala, azoya rozonga, makila, ba longolier blo, on sait que na nzoto, ba botolier blo à valeur ekei, et ont fait ça, kanda mon koboy. Alors, révolte, oh yo moni, ba maître, ba fan, ba talibona initiative, oh ils ont créé. C'est parce que pour nous rencontrer Batouana, tout ça pour contredire Bango na misala na Bango na mabe. Parce que bateau baza très bien chargé au salon, c'est la police. Tout tali, tout tenter l'expérience, tout monique la ba souciat au ils en a ba secteur na ba quartier parce que ça la mon côté. Na repé ça même ndak ça moko une fois tout fandi et avec na dei mo zalé quelque part ba fa na matanga. Maintenant 5 personnes dans machette panza plus de 50 personnes. Pourquoi fallait ba pesa bango mbongo pour ba fanda on donc na éviter
na mboko na mutu akoma lowa mutu makasi na ndenge na ye donc bapesa bango droit pour veiller wana. Alors tant bruit wana et makasi biso tozalaki proche tozalaka na ba mettre mbiye tozalaka à pleine opération parce que tokandeki kotambola jusqu'à l'heure là totambolaka butu pona kotalaka bato wana kokangaka bango. Alors il y a ça que tant tozo zonga te écouter na souciate moko eza juste na périmètre événement de bande koleka te yo komona deux papa ba chemise na bango pasuki ba ye ko senga intervention na souciate wana biso pe to komi wana to kuta policier afanda kuiti ya masanga na niveau moko tu peux pas imaginer ya lotombo moninga ni mususa fandi kuna teni délabré boti kutu tu éviter ce qui est balataka ngoka na la police na biso soki toté mais to telemi to assister ni papa na une intervention la police a dit azan na mobilité ya kokoma kuna te pendant sa intervention et c'est la première fois place na zwa kanda na otuna mais la police o bateli ba souciat musani ba osala to kenda ngai na mettre mbi na mettre mustozara na bango to kita sur le terrain to trakaba na wana malgré tout kangara ta moko tanga mona biso na musika j'ai trouvé ba kimi ba panzani to pas. Oui maître, n'a pas besoin expliquer l'histoire. Mais maître volontaire nangina yeba ba komisaka yango to olamwika na tongo boloko baza ko beta ba mama bazo nyokola ba mama ngalo kwa na maître nangina bate la population. Yango na eza mabete maître tozonga na maître OK. Maître Kinko. Maître volontaire bakomisa yango po toza na bakarte bakomisa yango toza na bakarte na biso neti na ntango kuna maître na oyo azosoccupe na makambo ya maître volontaire eza maître Musoria aza na Pascal mais bureau na ye eza na quartier bakomisa yango po toza na bakarte na biso po eza pe bato mosusu bakoki kotambolaka abongo baza bakuluna me bazobimisaki ba maître volontaire yango ke toza na ba carte na biso oyo ke ya ba maître volontaire ceux qui moko aza nango moko wana boyebake ba o baza nango te azotambusa équipe wana boza asir na eta ma représenter carte na ye habité yango structure wana problème eza to ba structure parce que toza pour ça ba maître volontaire quand même base à la récompenser c'est souci à mission oyo parce que Nalanda qui mettre patience à l'obaki à ceux qui n'attendent Mobutu. Au moins, il m'a mettre volontaire bandit les lotés. N'attend Mobutu, il y a ma chèque et à la raté. Bah, il y a un quartier, à mon yon a moi si na yo, na chéri na yo, à baki, oh bah, il y a un katanga à la baki au momi, pas à mettre yo, le vélo, au na momi na yo, à okuta maman zote kanguba, à zwima, pas mettre yo, to pesa neti ba mettre chiwara. À mettre à rozwa, azwi kitunga aoke na wenze toka ba moni maître chiwara ba osa nini bazo azokongola biloko ba maître kalezaka ya ezaka bongo sikoyo Mobutu sikoyo pona asisango Mobutu akeyaki ba JMP bazaki ba JMP jeunesse des mouvements populaires de la révolution bazaki kolata ba tenia kaki mais bazaki ba policier te bazaki kala na quartier ko circuler ko tia sécurité pona ba maître tango na machette ya lakité elongwa na toye na tango ya Mobutu biso na masina toyebi ba ko créer ba bantigang ezali ba gangi pe bazalaka na tanga kala na yebi ba fie na biso musu ba kuva so na yeba bango na nzembo na masina kuna ba ko vala ba K15 surtout K15 ezali quartier ya ba gangi na masina soko ki K15 ba kota raté beaucoup na ki ba gangi mais ezali machette te ka ba gangi ke K15 ba ko créer ba antigang oyo batamakasi o baleki sikoyo batamakasi wana ko longwana su ba ko créer kaka na époque Mobutu ba créer ba cadre ozomona donc ezalaki nango depuis kalango na ngina yeba ba maître volontaire malgré ba carte wana ye maître wana tan comme nani maître Muso ye sikoyo azali recommandé na gouvernement to y a créé souci na ngeza ngina yeba kake structure ba maître volontaire ezali structure créée na gouvernement to biso ko individu eza mabete pona tamba lobike gouvernement soka soko ko charge na yete papa Tchenti Tshisekedi aloba prenez-vous en charge alors ba prenez-vous en charge la que
tant que tout le monde a des macam bato va comprendre terme papa Tshisekedi te prenez-vous en charge papa Zagolo bango na code parce que tant que Kabila zo piqué Kabila zo ngotika pouvoir te to zo que na élection papa Etienne Tshisekedi Zagolo prenez-vous en charge ngao que peuple bobi malibanda bobotola bokonzina bino mais le rôle des politiciens ko ikolo bana biso te ke lelo na tongo bobima bokene boboto ko ne so bobimi bo perturber ordre public bako kanga epe lobby accueillir CPI mais azai ko lobango na ba code prenez-vous en charge yango na lobby ke eza mabete ba mettre ba charge pour policiers zo kokate ba mettre ba ya menengina bakaka poto sauter na mutuna musu structure wana ezali reconnu na gouvernement to ezali ba mettre ba mo va créer bo prenez vous de papa lobby que prenez-vous en charge bino mo vous charge ba maman ya ba jeune fille na biso na quartier et mettre patience. Oui, structure wana ezali sous forme de routiango na cadre de ONG, oui, organisation non gouvernementale. Oui. Et cette initiative est bimaki na l'un ya ba maître na Tchangu oyo ba uti ko cité, je le salue, place azali azolandangai, maître Amusori ya Monga, c'est lui l'initiateur. Tant wa fandaki amoni ba dégâts o tozo cité awa et comment qui ko salama oyo to vivre yango te depuis Mobutu. Oyo to tikala jamais ko vivre yango depuis Mobutu, phénomène wana ezalaki continuel. Ya ko kataka ba machette ya ko botola ba téléphone ba biloko partout na valeur au côté ba mandako ndé c'est par là ya zo ki initiative wana a solo la ba maître mususu ba mususu bazali a ba mususu ali bana mboka biso mususu tozala nan a puisque j'ai effectué certains voyages dans mboka différents tant on a eu ko zonga to yepé to tche bras fort afin que floyo to bundanango loko les bimans depuis Kala et aussi la tête au kata yango ici là parce que tous on a posé un soutien à Bakonzi. Tous on a posé teke et continuer. Tous on a posé ici là. Alors l'initiative voilà loko les hommes Bakonzi bayebi yango nous avons parce que on est venu au plateau et ça Bakonzi bayebi nous avons des documents où tous à la rana yango vie favorable oyo etambola partout na ba gouverneur ba yebi na ba ministère ba yebi ba tozana ba cacher ba kizé de réception na ba document ndenge mettre out ko ba kuna tozana ba carte ou tozana na temps tozana na ba mission sur le terrain tozana na autorisation ba pesa ba baisse d'autorisation to tambola na tant to ça la cabaronde chaque commandant il y a le district à informer to informer cahier ba yebarake to ça l'opération tel dans tel endroit. Et na ba souciat on susto les kaka des fois bozo les tout ça la ma kasi ya osabanate pour tolérer na yebi yango nangina koma émission mingi za téléphone ouvert mais tellement na yambi ba mettre volontaire nazo linga pe ko belela ba benga te mais ndeko zo landa biso na lobaka na zeke ko forte soki ozana question tam sunga question ezate ozana question na ndaku olingi otuna ba mettre volontaire okoki ko benga nangina tuna maître Condor ba difficulté ni beaucoup tana nango tango saka ba patrouille ko tambola ko batela population bon ba difficulté beaucoup tana nango ba difficulté zebele to kutana na ba kuluna bazana ba machette biso ndenge na lobaka to bombaka te tozwaki moi ezaka vérité parce que toi na posa mboke bonga kure katani toza ko ça déjà SNL malheureusement on dirait kalate aza ko longwa po déjà basala ki appel déjà ko ya sika to ko telemela yo donc tango zoya ezate ke kure katana ka pamba en pleine émission en pleine 21e siècle kure za ko katana boye ezala kate déjà ko hydro déjà Foner, déjà SNL, nebi que kalate bozo longwa déjà, ba poste wana na 6 semaines to banda, boza soute moi penza na lobela bino lelo ezate, moi na lobelo ya te mais déjà oya ko ya sika, yebaka yonde to ko telemela yo. Kure katel muke to beleli yo kondima charge abindimela te. Pour peuple a souffrir na ba téléchage, biloko za ko beba na ba courant, na ba congélateur, na ba frigo. Tala en pleine émission va mettre volontaire ou les gens ko bongisa ko sisa kuluna kure katani pa brusquement mboke ko bonga nene en pleine 21e siècle toi ko na mettre Condor ba difficulté beaucoup tana nango
Pardon maître, téléphone eza kofungama so tozwa quelques appels ekozala bien alobaka nga naze ke kofoire te nga ze ke kofoire tofuta mbongo ya kotalanga te awa ezali émission biso na bino tocontribue obengi otuni bametre volontaire question minute ezali nanu téléphone ezali wana okoki kobenga otuna maître Condor toyaki koparle avant kure katana toyaki koparle badifficulté bokutana nango olobi bakuta bakuluna na bamachete na badifficulté nyonso biso toza maboko pamba et puis tozo se défendre et puis tokutana mpe na bafaux militaire bangona mandoki biso maboko pamba donc ba difficulté vraiment ezebele siko ba faux militaire to bokutana bango siko baza ba faux militaire bino bango bagarre to erandengeni ndeni boye bake baza ba faux militaire bona bika ba faux militaire bali est-ce que tant bokutana ne bo identifier que pour l'état yebake nde bokutana ba faux militaire boye ba bango ndeni bon zela si samuke bon to rozwayo bon ba faux militaire toye barabango po na quartier auto tambola tous les 7 o ezawana toyebi policier moko na moko oyo azalaka wana hein mais tant to moni ba oyo baza ba paya hein baza ba paya puis bazotamba na lolenge mo boye ba msu balati ba jaquette mais bien ba arme en tenue civile mais azala ba arme nde wana baza ba criminel voilà o baksani ni maître Kinkololo ba soldat ya mabe tokuta na sens nini o mona ce qui ka mingi tala la caméra maître otuni bango question biso toza ba maître volontaire o la voir même carte ba ko critiquer voir même na ba carte na bino ba critiquer ba carte na ila sake bato baza na posa ya mboka te évoluer bato baza batu mabe bon ce qui l'état a koki ko sala ke ba maître volontaire bazala pe toza na risque toza na ba risque makas hein commandant de toza na risque makas vraiment yango na lobi ba difficulté ba risque net ya ndengeni ba risque imaginez bango baza na arme biso toza lelo te défense na biso kaka maboko na biso na pesa exemple na ebito ko mati esikana na ndenge nga na kutanaki na ba yango tongi to koma poto maître Aigle Blayo Baksani ne va difficulté bon merci mais ba difficulté ça a ébélé vraiment ils ont vraiment ébélé maître mingi sozo le bota la caméra ba difficulté ça a vraiment ébélé à Rosaranate il y a des fois même on a rond botam mola boye beaucoup de placement beaucoup de tikune bunda makasi ya makasi vraiment et bon on a ba militaire mo bayana so baye ole ba sa défense ke bakuna ba panzana ba ko to ba ke bo ko to pour moi, je suis en train de me pardon. Et là, souvent, je suis en train de mettre volontaire. Pour que bazo idée mo ba ibike ba soda sol bae ba petana ba masasi likolo. Au monde. Mais biso ce qui toye to koya ma pona affrontement ya ko take bango. Yango sko net ya to sengi ke l'état a joa solution. Oko senga ezali. Sikoyo poto kende poto kota na makamuto zui to mo ba difficulté kota sko po émission président Fachi alandaka. Omoni son président landi tenga tindi la président mission nanga. Chaque émission na salaka na tindi la président Fachi le chef suprême. Chaque émission na tindi la kai. A po président landa soka zo landa te na tindi la kai na ebi ba moyen nini o na tindi la ka président de la République. Bete absona nous, tira biso ba photo ya maître Kinkololo nde bakata ke illustré kaka. Mais problème ezaki nini? Nalingi pendo za mukuse poto kota na solution et bandaki ndenge nini okuta na likama bo bakata obongo. Bon. Merci. Merci commandant de bon. Ba image bozomona ko kato bakuluna bakata kinga yango toujours bakake kozanga eloko na maboko o tokoyi ko sala défense nango. Et d'ailleurs ba maman souvent ndenge to tambola kazalaki les 5 jours match ya Cameroun na Égypte. Na 21h na zozonga na utia veni na biso kulumba na zozonga l'état na zozonga na koti zelam ke omoni bandeko o bazona kisawana ezali maître volontaire aza koloba o yazana ngana plateau yende bakataki bapota yende vina ye acha danger pona ko seba donc bazocha ba maître bali bazocha vina bango danger na si bamsu baza ba marié bazana bana
donc andimi akufa atika bana ne ba koma ba orphelin et puis l'état va s'occuper na bana nete donc ba maître oyo bazo tia vie na bango en danger pona ngai na yo tozala na sécurité na quartier bandimi bakufa pona ngai na yo donc o boza ko mona o azoloba tozongisi malobe pa na yo na ngai batu bayeba o aza ko loba na biso na plateau auti ko bika na liwa soka zaki maître ta zaki na forcité mbelelo toza na matanga toza ko lela maître ndenge totelemi na ye na bandi kokota na avenue na biso eza na quartier 3 bato bayebi avenue Mutangi na komi wana ba mama ba moninga maître Mbia jour ango na tambolaki vraiment nga moko na tamboli nga moko na zozonga na utai kotala match pour courant ka keza passe nde na zozonga na à partir à 21h nde ba moninga komona ba moninga ba ndai ko filenga babanda parti ya Kulumba direction Kulumba bayebi yango na komi na kuna na ba mama bandi ko yebisanga maître Mbia awa biso kuluna donc ezo takeka na direction na biso lobby ba botola ki bat makas le temps bazoloba na mona vraiment batu bazoya ba komi penepenanga na kokaki pe ko kima na ngai na kimi mbangu na longwe na kei na ngai mais na moni ko mi batela na moni ko ba mama tozai ba mama ba ko za 8 na ba garçon ba petit jeune ba telemaki wana na biso kinga na longwe ba yeba ki ba mama ba ne ko signaler mettre ki kololo ke ba kuluna ba telema na coin a faut na ça la défense na nga qui mettre volontaire pour na ça la défense na nga ya sport na yekola na ye devant bango na tiki vraiment ba maman musika na bagarre na bakulu na wana toujours kita un bagarre pe ba misusu pe ba beta maki ba beta machette na zo barre machette so ki ba beta kinga vraiment mais le nebo mona maboko eza ya kokata l'état na zo bunda na bango ba maman ba koti ngape na bandi ko sala ke na banda ko zonga na banda okota oyaza numéro 1 na bango boyokaki kuluna MB oyaza MB tiens so photo MB kuna ba mona epé lobaka ba registré l'état na zozonga e bonga ba mama bavandelaki e bwakinga tango e bwakinga MB mutaliboso yaki a papinga machete ya liboso bomo na pota ese ya munene moyena longolela mba na teza ba mona te feza na nini poteza na ba photo eza kuna ekoya oya awa tango bazo katanga na salle de défense na baluki na jeu bonga misusu na zo barre tellement bazala ki ebele ilistraka tango zo kuluna yewa baka bana MB nde ayaki baye ko betanga lisu licheti ya awa wana muninga na 13 pota obozo mona na mutupe malgré nzamba sungi et kauki wana nde petit dangola les autres temps ba mona telemi babandi bambango bango selo bango net emba panza kinga na se awa baebike na kufi mais la landa bango na bapota na landi bango na bapota bakimi bake ko belela na liboso kuna bango baza souvent bakanga bana ba moto tellement na moni nazo saigner makas na ko kima lisusu te nde ba bayaki ba bimi bandi kolela bazwinga babeminga na hôpital mo ba memaki nga baboyi babi o kana biso te nde bazwinga na pilote na Pascal boyebi hôpital ya pilote na Pascal nde sika ba traiter nga babandinga 21h wana babandi ko tonganga basi singa 1h nazalaki muntu na koza la lisusu na bino boyete bato bozo gloire bozota ba image na ngai na ba Facebook po boliaka ba mbongo bolo ba kinkolo la kufi te maître kinkolo le yoyo pe tozaka kapona ko combattre le khoya bakuluna bon après wana sikoyo basala ki procès il faut baluka bakanga bango procès salamaki mais na mono tangi bakangi ka moko mais mususu ake wapi oyo bakangi wana ba misusu wana tango ba moli bakangi numéro 1 na bango MB obo moni wana avandi wana nde ba misusu bakimi bazana masina lisusu te mais nzambe azali bakoko bazali ba o batikali bakoya MB la minute oye wana bozomona aza condamné à mort il faut basala condamné à mort mais mutu moko benga kibiso na plateau awa alobi ke pasteur moko azali kolandela babimisa kuluna wana est-ce que pasteur nini o azolandela oyo yebi oyo kya ndenge to eza lokuta eza ndenge ya koloba vérité batu bayela ki ngambela wana po batu bayeli yo bayeli ngambela wana ah maître Mbia bino botali image te balobi mais respect pasteur nanga nazotanga pona linga ba pasteur mi en plus à part sport naza ingénieur na montaka bafle na montaka bampli en plus naza ingénieur titulaire na son na IEC naza mutupe nazo travailler naza na quota son ba pasteur na linga bino mingi bino mo boyebi
l'église, il y a pardon, église, il y a pasteur Nabiso Mukuna. L'église est église n'est pas ACK. Naïka qui va te ça mettre un billet, il va image te, maman, il y a MB qui est déclaré, pas ya Mukuna que, il fallait MB abîmer en prison. Ah bon, on a fait ça là qui n'a pas. Natala qui mission te. Na yebite ce qui est vrai. Globalement vérité. Confirmer te, tu vas lui information. Ce qui est bongo. Bon, ngana osenga kaka. Papa, il faut tindana nous batu na l'église nous na chango. Faut tinda batu ba kende, bazo ba image. Na l'église na tindika na l'église na yo. Nenge MB abandaki ko telema pona kozela batu ba bima kana l'église pona ko botola bango. MB a sali succès masina, MB a violé, MB a sokisi bato ndenge na ndenge, MB a yibi na ba mikonzi, MB a zokota na butu ba air tardif ko sala ba mabe. Maître Patience ti aye kozwa idée Maître Patience azala ki na mboka ote, mais aye ko mona ke etel que père aye mona biso bano a formé tozo sala musala wana te aya komona bendivi mo bana mo be bakolika ka lobby babanda ko sala kuluna. Merci mingi, merci tokota. To sengi na musala na Nzambe pasi Mukuna batu balobi ke osali lobi ke ba mama baleli oza musala na Nzambe to ebiso kokota makambu oyo te parce que au salir combo na yo biso mo eto commenter mingi parce que nous n'avons pas de preuves. Si on avait des preuves yebi ana beta recette parce que ana banga mutute pona Congo to kufa nenge arma tungula kufa pona Congo to kufa nenge rosimu kinda kufa bakapangala to kufisi ba vea combattant ebele pona mboko to sengi na passer Mukuna ya ACK nyungu bimi ke ba mama ba ikolela po bimisa comme MB yango ingénieur mbi à lobby maître Kinkolo à lobby kende l'église ya ACK to l'église ba men TV ba mene l'église ezebele ba bet shalom ba sainte réunion l'église ezebele kuna kende ko cha micro oyo kandenge MB a sasaka batu maître nazana question moko na tuna bino poto ke na solution est-ce que ndenge ba sasi maître Kinkolo boyo ki somote pour ça est-ce que maître patient et boyo ki somote bo continuer ka to bo bangi au contraire kutu kande matima kasi pe motivation attendenge tozali awa tozoka soutien de gauche à droite à personne to litaka avec ba petite moyen financier au tozara yango parce que tindenge to tambola wana bien que totambola maboko pamba mais senga biso des fois tous en ba torche ou totambola na yango et lo senga biso tous en ba équipement d'être ba matraque électrique tous en ba paire de menottes mais ba outillage wana musu tous en ngote et arrive comme sur le terrain tant bo kangé les mandé wana bo niki boye na ye ceux qui souciate mo les plus proches boye bo tiké wana alors père ko kozala ceux qui m'inquiétaient parce que tout d'abord ba arts martiaux au biso toyekola et ça va arts martiaux comme un guerrier à Bangalelo mon côté. Coup on ndeko na zui ngape na coup on a joie peut-être vous remarquez en côté. Ngai na kutana na bango plus de 25 personnes. Avant bakanga MB na landa ka moko na e bras fort na ye kombo na e birode. Kombo na e birode tumba mwenga alias birode. Akoya na poule nanga azwa maka. Tangu ba tindie na parquet na landie na parquet na chargé vie be preuve na batu ba yeki le sous na ba plaignant ba yeki belé a kenda prison. Alors suite ya prison na et ko ressusciter moi révolte na camp ya ba kolona ba comment ki ko patrouiller ngai ngapela na ba ki ata to kuta na bino je n'ai rien à craindre puisque on a nzoto na banda na ngo kala biso za ba sport puisque banyango mwana ndenge na banyango banda bo mwana âge à 7 ans papa langa botinga c'est un grand maître la coli na famille o ezali ba maître bazali belé ba sportif ngamone na za na mko moko et puis sport na simela yango ki cité ki snanga yaka entraînement je sais comment me défendre et arriva que na zonga ba bimelanga plus de 25 na panza bango tant ba remarquer que on a ce maître patience c'est un maître très bien abattu très bien puisque na fait sa formation à 7 ans bato ba yebi na bané antérieur
Tango Laurent Désiré Kabila Kotaka na Setawana après la mort il y a maître Persona maître Kofo ba obaye bi bana Kingasani eza ba biso yo maître patience naza parmi ba maître oyo to sa formation na Seta na bataillon 312 première compagnie je suis commando civil né na Zalia alors ba somo oyo biso to mona ngoli susté ndeko tango événement oyo biso no soulèvement ça la makasi to bimaka et puis to continuer pour nous fouiller bateau. Donc voilà côté père ezaté des autres sengaga ba kondia mboka ba eba ko tala likambo maître volontaire parce que tout ça la musala mo yango to ndi to koma point na poto to chité mais na bi que mission to zo ba 200 pel 300 pel mais na moni bato bazana émotion na ndaku pour exemple pour la première fois dans cette émission na mbapenda d'invité té et la émission na traitera na peuple direct yo moi nazo linga penda ko lobati bato ba benga na sengi avant to 4 émissions to zo chité to za na posa to zo ta des appels et ko za malamu zo na biso na za ke ko forte bo benga des appels to zo chité si ko to na solution pour to chité ceux qui to reçoit des appels aux a bien na ko soki ça na mettre patience pour ba soki ça toujours na oyazali leader vous comprenez na ko banda na mettre pona okoyebisa na président Fachi nini normalement président Fachi azali chef suprême aye ba difficulté ba mettre volontaire et le roni le senga na président Fachi et le roni le senga na général Amouli et pardon général Amouli Amouli il y a la police commissaire général et le roni le senga na général Mbala il y a Fardesse et le roni le senga le gouverneur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, Michel. Bonsoir, Bengi Bissoa, Bikomona, Nitos, on t'appelle Mibale. Maïta volume. Nabengi na commune à Malou. Nabengi na commune à Malou. Tu vas mettre volontaire au Goloba. Question, il retourne à Bango. C'était une émission que nous avons bien, dans Bango, très bien en tout cas. Dans ce gouvernement, et sur la bango, et puis ça va matraque la tamborna boutou. Merci, Mingindeko Ben, soit commune à Maluku, maître, alors viva pe Sabino va matraque, tout dans la poste à tous, des appels pour tous chiter. Maître Aigle Blanc, solution Zanini, ou sa président, la tangi président Facha Zolando, Gentini Ngobila, premier citoyen de la ville, Gentini Ngobila va mettre volontaire bangoye. Na koloba na suka po tanga na lobaka mbala moko na makambo eza straight na koya ko yiba ba mettre volontaire temps mettre aigle champion okoloba nini tala ba konzi ba Hollanda yo solution nino lingi bazo pona bino ba mettre volontaire bimiso eza mutema noko banga mutute o nyo na poso ba président Fachi Hollanda yo. Allô? Bonsoir. Le commandant de bonsoir. Bonsoir papa. Comment on a no bien en tout cas, en tout cas, félicitations à tous les autres, en tout cas, il faut te mettre dans sujet. Merci, on a moni kimia pour votre émission, merci, mais tout n'a quand même, tout n'a pas mettre volontaire, tu as mettre patient, mettre champion Kondo qui colore na aigle blanc. Ozamu tuna bango. Nazana mituna me Allô? Ah, papa za mutuna il faut benga. Allô? Maître continue senga bakonzi. Bon, merci pour la parole. En bref, on a aussi Allô? Ce qui appelle les bandits à Ramopoulo, on a mis au fumolate. Allô? Oui. Oui, bonsoir, papa Bengissoa, comment on a ni? Oui, bonsoir, capitaine. Bonsoir, et comment on a nos Bengissoa? Na monga fula. Orolobani, tous va mettre volontaire au bazo battre la biso, bango va remplaçant de la police. Tozo kayo. Ingénieur Yunga maitela biso volume est en assez. Maître Condor Louba. Maître Aigle Blanc, pardon. Oh, merci. Et là, on a au Senga,
ndeni bandeko babenga baloba basoutenir oyamba za maître 6 soki basoutenir biso en tout cas sala musama malamu allo ndeko bengi biso abikomona oui oui nabi na bengi na monga pura sisa koloba ba maître volontaire ba alia ok nalingo na loba boye mutuna yo tuna ba maître volontaire wana ba député ou bien ne bakendaka po basala ba parti politique batunaka nani bato ba se sacrifier na bango po babatela biso tozala ba sécurité tozala ba parti mususu tokoba na ba parti mususu ete mutuna wana okotuna bango donc il faut bato mususu kutu babakisela bango mayele koleka na place ya kotuna bango keno bozwela yango initiative wapi yango wana participation nango yango wana. Merci maître patience na oyoki. Ok merci. Ozandi papa alobi eloko moko malamu merci papa na eloko olobi papa atuni biso boye alobi ke ba député ba ya mboka Congo pe ya ba député na biso oyo ya bazali na ba milliers oyo ba maître volontaire ba. Allô allô tu appelles. Allô papa. Maïtia so foli miyunga. Allô tozo kayo. Comment vous répondre sima? Allô. Na beno na gouvernement Kingankati. Allô. Kuna na Kingakati, obeki so kuna Kingakati. Groupement Kingakati, nini ba mettre volontaire bazalia. L'état sunga bango makasi, l'état sunga bango makasi ya bango kwa. Merci mingi kombo na onani ndeko. OK, l'état sunga toya m'appelle après na kokati ya potoloba en attendant zoloba. Allô. 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 Oui. Bonsoir ndeko kombo na no bengi biso api ba meka ba alia. Dagelo na bengi depuis commune Matina. On a tuna question moko et pas bazana ni na plateau. Kinkololo aigle blanc kolobani. Nana tuna ba mettre esalaka bango ndenge nini ntango bamonaka bapoliticien na biso oyo toyebi ya ntango mpo tosite bakombo te ntango basangisaka bana wana kopesa bango mbongo mpona baaktivité na bango wana question ya liboso ya mibale tozokoka lisusu kodifferencie te bametre volontaire na bakuluna parce que baza même si bakomi Tozo na ba question ba maître ba répondre maman na ba question les ba répondre pour to quatre appel allô comment ba question entre ba maître bo kanga question msoabi confusion côté ba maître volontaire allô bonsoir maman allô bonsoir bonsoir comment bonsoir oui maman Rosette oloba nini question na ezani pour ba maître volontaire ni kamulale ezaboni mb wana biso toyebi ye malamu makasi ezosouffrir lelo soki eza mpona bamaître wana elenge basala biso sécurité mpona biso bamama Maman, non, dimne volume à télévision na yo poso koyoka retour. Tuna motuna maman, dimne pe volume à TV par maman. Dimne volume à télévision maman. Oui. Comment dimne volume? Dans le vidéo. Ma maître wana nzamba pambola bango. Plus, par contre mboka ba soutenir bango. Ba soutenir bango makati. Kwa nde wana zaki mutu mabe. Donc to souffrir na sina. Ezanga mama Rosette na bana na sina aveni mobongo. Merci maman Rosette na masina aveni mobongo. Ba konza mboka gouverneur. On a vu il faut soutenir bango makati. Vice-gouverneur kutu ya Kishasa na eba kete depuis. Merci maman Rosette. Nzamba pambola ba maître volontaire. Tozo kek nazo koma ba question après pour répondre ba moko to clôturer mission. Allô? Nani tozo ra des appels hein pour émission comme na souka hein. Allô? Allô? Allô?
Bonsoir maman, comment allô? Oui, allô? Allô, tozoka maman. Comment maman Ornella, naza commune à Limete. Maman Ornella, on va ni pour la maître volontaire. Na lobi pour la maître volontaire, basta la gande pour la pour kuluna. Balvecti ko nyoko la batu ti sa to bi magaba nyoko la baba timi ko kale batu na bandela pona ngana sepeli na eloko basali. Merci mingi maman, toi j'appelle Moussou, toi j'ai des appels, après va mettre volontaire, va répondre, va le va appeler maman to clôturer. Merci. Allô? Allô? Ok. Bon, émission est comme il a. Tous appellent à Souka Kaka. Appelle à Souka Koto Kati. Appelle à Souka. Allô? 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 Papa, yo muto bengi biso appelle à Souka. Allô? Dinena nous voler ma télévision na yo. Allô? Papa, voler ici dinena voler ma TV. Allô? Allô, tozo kayo dinena voler ma TV. Allô? Allô, tozo kayo. Allô, bonjour. Bonjour. Préoccupation des années combo nani. Ah, comment on a Monsieur Moïse, hein? Monsieur Moïse, obengi biso wapi? Naza na commune Alemba na quartier Salon. Monsieur Moïse na commune Alemba na quartier Salon. Okoloba nini pour nous sala ba maître volontaire bazo sala toza na question ko tuna bango. Acceptez nous vraiment pour la émission et puis la organisation yo capitaine pilote au sali pour na koyamba bango et puis na lengo lika tuna ba maître. Est-ce que bango défense na bango pour la population na oyo eza lokola sport bango basali eza kaka pona changu ou bien baza na ba base na ba commune mususu to na ba quartier oyo ko kosala te et protéger la population na lolenge wana parce que bakulu na baza na changu te bakulu na baza partout na kata ville province ya Kinshasa. Merci, ma maître volontaire va vous répondre. Alors, voilà mon tour dans la penza et ça qui est merci, mini papa Nangai. Est-ce qu'appelle à monsieur Ali? Allô? 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 Bon, en tout cas, tous j'appelle à Tamoko et Souka. Bon, là, s'il te commis presque na Souka. Allô? 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 Allô, papa, yosa muto Souka, tout le monde sous-souté. Et ça me fait préoccupation na bo, car la tête aux matchs à Champions League et Zobé. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Nalobi boye bametra wana bazosala pena musala kitoko. En tout cas, il faut que le gouvernement etie bango pena maboko et soutenir bango. Merci mingi. Tokomi na bakuduna koto pena tuzana kimia te. Ok, merci. Merci. Tokomi na souke mission. Maître volontaire, maître patience. Batuni question à balobi que est-ce que défense sango bo sala ngoka na changu to ezaka ya changu kaka masina est-ce que ba commune musu eza ndenge nini? Bon, na répondre boye. Soki to bandaki ya ngona na changu en généralité combo à maître volontaire bazali bazape partout. Tous les 24 communes ba maître au bazar réunis na ba même initiative oyo bazali puisque tous un cordon général, donc cordon national, autre stay combo, maître Amoussori, nous saluer, place à Zali. Alors, problème pour les alliés, on les alliés nin. Bisso, tous a bana ya masina quartier 3. Précisément, dans le Bichangu, on a représenté parce que chaque
commune aza toza na ba représentant oyo bazo pesa rapport on a cordon on a tangi amosor ngai nazo représenter na quartier Massina quartier 3 précisément place Nazali oui nde nazo bunda na quartier na ngai ndenge to bandaki ndenge tozo kende to silisa fleur oya kuluna alors ce qui est allé va mettre mususu oyo to sangana kana bango pe à cas d'une intervention to déplacer rapide to kenda na commune mususu te ko ça la intervention dans l'ensemble bazali mais sauf que regret zali parce que musala oyo eza musala mo ezo senga ba moyen ce qui toujours là support ezala c'est parce que senga ba moyen yangwana okoma nengi to répondre kana ba ko to yamba sous appel te po na kati ba appel po awo ezaka saturé to zo plus de 200 appels na moi le roi ngaki première fois na yamba batu na yamba penza batu na plateau te émission ça mimi na yamba batu neti ba maître bato baza pona mboka mais pas politicien po ba le koso ya kokumisa ba mikonzi po ba pesa bango mbongo ba kokoleka te po bazoya pona kokumisa ba konzi bango bazwa mbongo na mbi ba mettre volonté za première fois na ba na plateau yango moni na za penza calme ba tuni question mo ba bi confusion koti mettre une colo confusion koti entre ba kuluna na ba mettre volonté eza ko ba na soute ba kuluna be ba créer on dirait mettre kuluna na comme mettre volontaire mais à autant de quoi mettre volonté si vous avez souka ndengeni wana question batu yangwana eloko ngwana to kosilisa ngo yango vrai mettre volontaire faut azala na carte so bo membo moni mettre volontaire azana carte te wana aza mettre volontaire te en plus eza ba mettre volontaire mususu na ba ju ba carte te pona makamka ya mbongo carte na biso ndenge to jwa ngwana to somba pe mais ce que ça va mettre volontaire musa ba osala mbongo eza te pona osomba carte au monde de yango ezo carte va te combien bon carte normalement eza 15 il faut payer 15 000 pour na makamsus pour na kosala eza 15 000 francs 15 000 francs na souvent au monde va mettre volontaire mususu baza na mbongo wana te ba mettre oyo yebi na quartier to va mettre volontaire combien bazangi mbongo carte bazali ebele ngana kosombela 10 mètres volontaires ba carte merci benga ngai na kopesa yo 150 000 francs congolais osombela 10 mètres volontaires pour na ko sécuriser population o benga ngai après mission to bandenge ni na ko kosombela 10 mètres volontaires ba carte pour toi na posa maître aigle blanc tozaki na yo o ba konzinini pour to succès na maître patience bon et là on a 5 ans na ba konzi ba soutenir biso ils sont vraiment trop courageux les pères autour là-bas on a pour ça ça même ko 15 ans biso donc même population de ba benga ba réclamer ba bitu ba ba susu différence ça ba ba souté que ba sou mettre volontaire na kuluna ba différencier ba on te pona ni parce que mako ke biso te so un par exemple moronza mora fatina 5 place azali si par exemple pona otinde l'émission moronza mora fatina place azali si par exemple aider biso ba pesa biso attaque camion mon intervention ataba montant mon intervention que so ba moni camion e comme ba kitisa ba mettre volonté ba moi to ba nota mosuna ndenga luengete po carte ya monte identité mettre volontaire merci parce que ça ba couler bela pour repère une carte on peut mettre volontaire soit la identité ba bi on a mettre volontaire qui était as infiltré ko tono lo bia solo po carte mayu ya pe ba ko yiko sesa ngolo lo bia bien maître Condor o lo bani poto ke ndenge za ko tozo chiter to ko chiter na maître za ozo senga mbamo na mukonza mboka Gentini Ngobila et lo nino lingi ba sala pona ba maître volonté po na moment onde bozana plateau pour représenter ba maître volontaire nyoso ya ville Kinshasa mobimba pe na zo senga ba maître volontaire soki bolingi boleka boza commune moko bokoki toujours koleka. OK, merci. Non senga président de la République ezaka ke na gouverneur à ville Kinshasa ba soutenir biso bacha ba moyen en jeu kuluna soki bacheli biso ba moyen en jeu un mois pamba kuluna isili un mois pamba kuluna isili donc et puis na lolenge na biso tozape na ba projet belé oyo ekoki kosala ke ville na biso ekende liboso
donc c'est ça tozaka na besoin okuta na bino bakonza mboka mais moyen okuta na bino ezate pona omona bino eza pasi makasi okoleka bakal opesa boye donc moyen omona bino ezate mais tandis que tozana ba projet ya malamu o ekoki komema mboka liboso. Merci maître Condor Jantiningo Bilambaka, gouverneur à ville les a salité Kinbopeto et Simbité. Il y a une intervention, il y a grand-père, il y a exodi baye, ba mettre volonté bazana ba projet. Même ba mettre volonté bazo kengela bazo bande de la cité. Soko suive ba mettre volontaire pour qui ne comme peto, qui ne comme nango peto. Ezali kambu, il y a batu bazali ba ko bongisa Kinshasa, ba mettre volonté ba ko recruter batu, bazana ba projet ebele ba ko sala, olingo baksa lo ba mettre. Ba projet zebele on dirait projet oyo ya Kinbopeto wana donc chasser ta mon côté na ville na biso ezala ba projet ya lolengo wana ezali ba projet ya embouteillage sila ba projet ya kosala barre oyo ekoko cha mbongo na gouvernement ezali. Merci mingi. Nasir gouverneur de la ville à Kinshasa Jantiningo Bilambaka oyoki maître Condor tozana maître Kinkololo po to sukisa na maître patience po aza mukolo yene maître to sukisa na ye maître Kinkololo ba kondi bazotala yo okolobani po to komi ko chite ba journaliste ya match ba komi ko tanga pression pour na Paris Saint-Germain robeta na Real Madrid mais ba ke makama mboka l'équipe Paris Saint-Germain et l'équipe Real Madrid pour so mboka ezana kimiate so okenetala ngope na bar sikota ngozo ngokute na bakuluna ba station na macheti pour ute kotala match ya Paris Saint-Germain pota la match à Paris Saint-Germain bien ko beta awa mboka pe ifo ezana kimia priorité ezana na makambo etali mboka même na basoda na nini soki kimia ezana mboka te guerre ezana mboka okotala pe match à Paris Saint-Germain na Real Madrid te maître Kinkololo koloba nini ya kolobaka boye caméra na eza kuna maître Kinkololo ye bakonzi ya mboka soki na laksinu bomona ndenge nazo souffrir malgré que si la nango na ko continuer ka musala na biso tozo sala c'est beaucoup sunganga te en plus nazo travailler te naza nanda bana nangai mama nangai natikala ka na ye pona ko bokola e siko bozo sunganga te mama nyakeo mama Olive président Fati na bundi pona mboka en plus pona ba mama po soki na kimaki na tikaki ba mama balingaki basala bango mabe na sali intervention ya ba mama lelo ngai naza na bapota na nzoto na kotinda nazo sala elo côté bosunga ngai en plus ba kiso nazo traiter nzoto ezo coûter nazo sunga ka ngamoko naza na famille ya bosunga ngate bosunga nga vraiment ingénieur maître Nkololo na oki passe na motema président Fachi ngande funa sengela yo ba qui c'est ça coûter cher président Fachi ba conseiller na présidence même président a salité bozo gagner ebele muto maître oyo azo batela même bande ko na bino bana masina Margot Vani na Lix voiture climatisée ba jeep ozo lia ba biftec mais oza bande ko pena masina na changu na Kingasani na Njili na Malweka na Kinseso parce que organisateur so yo bongi famille mo bongi te donc bon ça l'effort Jantiningo Bilambaka hôtel de ville eza na mbongo bosunga ndeko maître volontaire o bakati pona biso bakati pona yo Jantiningo Bilambaka bakati pona président de la République parce que hier a remplacé place au président comité maître volontaire nda commis place au gouverneur à comité ne maître volontaire à commis tant que président et la dit que tant place au armée comité ba maître volontaire ba commis donc musala ya président de la République ko battre la population musala gouverneur ko battre la population na place au yo comité ba commis to sengi na présidence de la République to sengi na hôtel de ville à Kinshasa to sengi na assemblée provinciale à ville à Kinshasa bon ça là quelque chose bona ndeko na biso maître volontaire Kinkololo alingaka kufa atika bana ne mwasi na e pona ko battre la population za mabete kolembate maître nanyo yo Rossi akufi soki lelo tozo sala mission tozo loba boye
pour kalo loba boete a to na démocratie kala des jours pas anera le côté pour lobaka et pas bakangio mais depuis Fachaye et liberté presse Facha lobby to critiquer mais to buka lokutate to loba vérité to critiquer même le président mais a erakofinga te eza démocratie mutumaka zaki na mbujimai azi président ngai soko tiki nga bakoboma ngai polo baki na président vérité président bi bakoboma yo te tozali na démocratie c'est ça la démocratie donc bosunga maître Kinkololo to bana ko lobela ngone mission maître excuse papa na moni mutumo a komenga wa ceux qui ba o j'appelle numéro ba yo ba moni bon pesa numéro comment numéro pesa numéro ba comment va mettre pesa numéro non GDO comment numéro ezani 082 19 91 975 to bandeli 082 19 91 975 GDO son amour rapide comment numéro un maître il y a M-Pesa comment M-Pesa wazana bolingo a contribué pour na mettre mbi longola titrage longola titre rapidement nazo répéter 082 19 91 975 rapidement comment rapidement va mettre mtarosuki ça 082 19 91 975 j'ai dit moi na mayele rapidement avant na pesa mettre na mon numéro ana j'ai dit rapidement longola titrage wa bisocha batu nyonso ya bonne volonté balingi azosomba bakisi ezali cher batu ya bonne volonté oyo balingi basunga maître Kinkololo bokoyi kotina moi quelque chose oh nyonso za nango na possibilité bokoyi ko tshaba pota ya maître azoki pona biso illustré bokoyi ko tsa M-Pesa botele moi quelque chose et ko aider parce que ba pota na nebelité parce que ba tonga ki plus de 80 pence o ba benga pence ba tongi 128 numéro ezali 082 19 91 975 en tout cas eza question bosunga question time bato bonne volonté ndengo zaka na ndaku na yo soko za na M-Pesa mbongo ezali banda ko tia ta 1000 francs 2000 francs tout fait nombre bato bonne volonté olingi po tia $10 olingi po tia $100 parce que tangu na koloba bien omoni Rosimu Kendi akufa soki lelo to sungi bana Rosimu Kendi et qu'on peut ça mettre patience courage ba bundela mboko balata même teni ba kende na beni neto moni ba boxer ya ba ukrainien ba musicien ba ukrainien ba boxer balati teni ba ke guerre et comme à un moment moko Rwanda linga attaquer biso ba soda ba zate et ko senga to so ba mettre si il faut to l'accès déjà volonté gouvernement tant mettre moko azui likambu biso gouvernement to sunga population to sunga bapota batongi 128 suite épingle alors na sengi na bande ko bonne volonté bato générosité botia mbongo na M-Pesa ekoza malamu mingi penda bosunga ingénieur mbiye mete kolongo émission tu na ko sala ti fin du mois na bando tia photo na yo na suka numéro na yanga ite na ko tia numéro na yo ko senga appel de fonds Batouba Sungayo, na bandola sa photo na yo, na reçoit même 3 minutes parce que les appels de photos salon prisquement, tu reçois la fin du mois, bateau bonne volonté basunga, tu reçois que ça na mettre patience avec beaucoup de respect parce que nga mo pe naza sportif, naza boxeur, champion de Londres, champion d'Angleterre. Moi na mobali maître Ikolongo yebi na momo nga na tiki ye pazali aza champion de Londres, champion d'Angleterre, azana 13 combats à boxe sans défaite. Quand makamoko to loba ke to na souci que a ko bundela Congo na Jeux olympiques zo na 2024 mais akoya ndeni voma bundane bangla zo mbongo mais biso ko to ba patriote to nimboko yo to na posa mutu nyoso zo sale fort na mboko yo basunga ye mettre to sukisa na yo ngam na ko clôturer mais yo ko loba suka prenga na clôturer loba o nyoso ozanango Benjamin
bolimbi si to déborder parce que tu as mis na plateau eza makamamboka ezali très important. Bon match ezali après awa bo changer te Paris Saint-Germain obeta na Real Madrid Benjamin na Général bakoya après na deuxième mi-temps soki bakoya soit rapide bakoya kokota ba pesa kaka nini ya match na plateau nanga ekozala bien mettre patience avec beaucoup de respect on est au kitaka bobenga ngonini siko okoyi koloba na télévision ba Orlando président Orlando adressé maman na président na monsieur Gentini Ngobilambaka. Merci beaucoup capitaine à bateau. L'avion. L'avion mais bateau. Bateau oui. Voilà. Pendant qu'on m'appelle bateau nyoso. Merci mingi. Merci mingi vraiment. Merci maître. Sur plateau na yo. Na si rezape mbala libosote to robandoya kaka toujours. Soki likambo ezali plateau eza bino boyaka boloba ba difficulté soki bo problème eza boye ngamoko na ko clôturer pe na ko beta sete. Na oloba boye pona ba konza mboka na biso. Na sir président Fachi aza papa ya biso nyonso. Na sir président nenga azali wana azali na gouvernement azana patu oyo apesi bango oyo pouvoir ya ko exercer na ba différents coins. Azali yemoko azana misala ebele akoko ning tokolobaka akoko métamorphosé. Le président fondateur n'est pas un magicien. Voilà. Donc c'est ça. Pas magicien. Il y a un commune à Massina, en même temps, en même temps, ezali pasi. Bosungaye bino batu oyo président Fachi a pesi responsabilité. Et surtout, à ce qui concerne Makambo Italie, insécurité. Ce qui, lelo, va mettre volontaire, va botami, c'est parce que insécurité est ma casse. Alors, insécurité, oh, il y a un continent même dans l'Est, il y a pays. Il y a des experts, ils ont batu oyo, ils ont une bonne initiative. Ba sportif bazali, batu oyo, ba yekola sécurité, ba tangi, ba biso mususo to bima, to bamboke belé, to vivre la réalité, libanda, to tangi, to yekoli, to yebi, à ce qui concerne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer l'insécurité? Alors, na simana yango to yebi ke ba main noire ezalaka na kati. Alors, bino ba oyo bandeko oyo ba pesi bino pouvoir ya ko exercer. Na bo beta mo akisama muke côté à ce qui concerne la police na biso. Bandeko na biso à la police. Bozo que sa biso soni ya ko sakana te. Bozo que sa biso soni particulièrement na ba souciat. Bozo mona policier amelaka diamba amelaka lotoko na kuluna. Ozo mona policier atekaka diamba asala ngande ya lotoko. Vous allez bateau vous contribuer que l'insécurité est persistée, il y a un phénomène kuluna. Parce que tant que vous êtes sur le terrain, tu se retrouves à cas, vous commis boye, place vous kende, mais le pan wana policier mutazala wana, mais ba kuluna bagenda akofanda wana na ndengeni. Alors c'est vraiment compliqué. Tous on a posa soutien à bino, né à biso, totombola mboko ekene, on a souci à mboko. Voilà pourquoi tu crées initiative où il va mettre volontaire pour traquer ma kuluna afin que Floyo et si les quatre pour la libéla tozonga ndenge tozala kala ma série à Mobutu s'il faut le dire. Na yebi que président Nabiso Fachi azana bolingo ya reconstruire mboka oyo sur tout le domaine. Bino bato bozo kima mbango ya wera ba poste. Na ko kesu na ba député. Na asir na changu ba député bazali o ba bima. Na ko saluer les seuls députés Oyo Abima na provincial lelo azali likofa changu les seuls mutu Oyo tozomona ke abimi azana pouvoir zoko exercer akimi masina ta kimi changu te excellence Misengoi Jangoyi azaka kana masina na biso azolia na biso ba poussière ba mama ya bitula ba nguba ba mama ba salite azaka kawana atalite que oyo ngana zui lelo eza grâce à batouana na kozana na bango tina suka likofa chango vraiment merci mingi continuez toujours ndenge wana befort biso tozali to kobunda tia biso maboko Floyo esila lokumu ekende tozana posa mboka na biso kende liboso président Fachi mbote mingi merci beaucoup. Merci maître patience ba maître na mbaki ba maître volontaire. Nakozala bref Benjamin Telemelinga pour na Paris Saint-Germain mais makamambo est très sensible parce que ceux qui mboka za na kimia te au tel match à Paris Saint-Germain te ba kuluna ba koya opanda même bar
bakoya panza même place bota la match soki mboka ezana kimia te nakoloba bien boye tokomi na suka ba maître volontaire bazo sa musala ya makasi ekosenga na gouvernement ba maître volontaire bakoma ba maître moko reconnu na gouvernement central pe provincial comme ça va mettre volontaire le quoi Mobutu sala ki ba JMP to le quoi Mobutu sala ki ba kader baza na bandenge de commettre maître aigle blanc lobby baza na ba jeep ba pesi ba mettre volontaire ba identifier bango ba pesi chaque commune ba mettre volontaire ba jeep parce que mbongo ezali ba pesi ba mettre volontaire ba teni bazo identifier bango na ba macaron na bango ba pesi ba mettre volontaire ba moto. En plus de cela, ba mettre volontaire, il faut balata ba gilet par balle. Et mettre volontaire, so ina olo ba boye, même na poto, ba benga ka bango baza ba ka ba JMP balata ka ba gilet, mettre volontaire a zona droit mundu kité. Mais mettre volontaire a zona droit gilet par balle. Parce que avec gilet par balle, ceux qui va péter à quelque bundana même banani, ceux qui va péter machette contre un gilet par balle. Donc il faut appeler ça va mettre volontaire. Bazala na ba teaser, ba matraque ou électrique. Bazala ba minduki électrique est bon maraté. Minduki électrique ali so va péter pan, va bien en français teaser, en anglais pardon teaser. So il va péter pan et puis ça ressort. So que péter ça courant malamoko au coin. Donc biloko to sengi na président Fachi na routine na président Fachi bosunga ba mettre volontaire soki président Fachi ozana souci penebi kozana souci wana ke kulune si la mboke koma kimia bo pesa ba mettre volontaire ba commune nyoso mi bo identifier bango bo pesa bango mituka bo pesa bango ba moto bo pesa bango ba gilet par balle bo pesa bango ba teaser parce que teaser en anglais et ça va minduki à ressort et ça va minduki électrique et bien t'as massage c'est ça courant pas et ça électrocuté au coin balamoko bo pesi bango pe ba matraque bo pesi bango pe ba kraka tant ba kangi ba ebi place ba kokenokotika ba mettre ba kokenotika ba kuluna wana ba mettre rapidement aussi na rappeler na ajouter le moko parce que il y a eu ba regret mususu dans certaines maîtres na si botuna ki mutuna mo reposa makiawa ndenge na ba commune mususu ba mettre volontaire mususu bazali to bazali te ebele bazali ebele bazo ki moi ba komaki na souci bokanga kuluna wana ba yebi aza renommé ba okene kotika ye soit na social mettre patience si ça pesa mbongo famille est intervenir et pesa mbongo ba yeko signaler que passer mukuna azolinga sala intervention a confirmer te me ba signaler na ba magistrat na biso bazo sala musala malamu bako kanga kuluna batindie na parquet les mêmes familles qui corrompre un magistrat magistrat sala ka boye to batuwana bazongaka tant bazongaka na quartier bazolobaka nini ke basalinga eloko te ako continuer aye fort. Merci mingi maître poto comme naso na sengi na ba soki ndeko na yo bakangi kuluna landanga ozolandanga soki bakangi kuluna azoki saki ndeko na yo bakeine na parquet landa bien bakene na parquet na la police parquet soki bakene na police bimisi benga biso okoleka na émission soki magistrat moko bimisi benga biso okoleka na émission otanga koma magistrat wana na commissaire bimisi kuluna wana procureur général de la république ngai ne na sa émission boye soki eza concerné eza émission qui n'est pas procureur na kotine net émission oyo eza concerné quand attend tozo si ça lobby na tongo ezo qui n'est pas gentini ngobila pour ezo concerné ye ezo qui n'est pas président de la république ezo qui n'est pas dans la police ko ndenge le peuple amoni mais ngana tinda kango direct na présidence na suki swana na suki saka ngana suki saka émission na ngana losambo na éviter losambo ndengo esali émission comme na suki saka na losambo nzambe tata nzambe na bomo nzambe na nguya na tiki ba nyonso balandi émission oyo nzambe pambola bango ba baza na maladie nzambe bikisa bango nzambe ba bazo zela opération loboko noza mokusi ezali loboko na yo esa ka opération sa cicatrice e bango sa bango ba baza na ba tension ba diabète ba cancer je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ
Seigneur na moment natiki bandeko na biso na beni esika baza ko souffrir natiki bango na maboko na yo natiki pe ba mettre volontaire na maboko no natiki pe mettre kikolongo ba pota nzambe o ilango biksango na kombo na Yesu Kristo ndeto kutani mbala sima na kombo na Yesu Kristo ndeto lobi amen Amen. Aspect spirituel.